Bonjour à vous très chers téléspectateurs de CL News TV, site internet à Makassi ou Kanga Masolo et confirma. Tout le monde d'accord, abonné à Bisso Bazala d'accord, au Batal Rabisso partout dans le monde entier. Vous avez émission Nabino Art News présentée par Megaboul, les journalistes les plus swag de la presse, soldat Makassi na koya parachute boyebi. Merci beaucoup à Christelle Rose Lumpongo l'Iranium de la presse Mamou nationale na Pesombote. C'est la Rose L puissance. Motema ya papine de la messe NTP Prod motomoko bien. Respect. Megaboul, je suis là. Mingi des actualités internet et yindi. Et là ningi c'est internet. Et ningi c'est monde entier, ningi c'est mokili. Et ça affaire libala ya de Londres na Madame Mimi. Oh de Londres à Kabwani na Charlie, à Komina Mimi, babala na Mimi. Si vraiment ils ont confirmé, il y a des spéculations, il y a des rumeurs, est-ce qu'ils ont buzz, Kakatoni, Naza a invité Nabiso, artiste et comédien talentueux. Il s'agit bel et bien de Papa Lionzi. Bonjour. Bonjour. Mon pandi sango monene mboka na biso. Megaboul. Megaboul. Taka boule ba mega. Bon yo ba mega zo bakisaka ba boule. Neni santé. Santé za kitoko mais makambo eza mabe. Makambo mabe tu yebi que lelo actualité ça affaire de Londres na ma Mimi mais côté mususu na moni ndeko na biso pe mais ndeko na bino artiste et comédienne tendresse ndeko na bino konikeza za konikeza ebite a konikeza ndeko na biso te ndeko na bino te ndeko mo longole déjà aza ndeko na biso te ba longola ke de atongo poso bebisa lokuma bata théâtre ba bêtise oyo aloba na kati ya internet c'est muta théâtre oyo atanga ko loba makamwana bata théâtre bango ba osangana oyo ye moko grand prêtre masumu oyo ye moko alobaka bana oyo baza kobima lelo na théâtre ye muta sangisi bato awa omoteke ye aza muta mayele donc ba mama linga bata mayele donc okomona teke no lokola mutu ala muta zoba wana koya awa te baza konikeza aza mutu na biso ya théâtre sikoya koya de l'intérêt ni so abo bengane to bengane po to bengane dia na mila théâtre to bima ma théâtre aza sute atika na mama ya bakikonikezi wana asolola nenga solola kapo mamu to bengani etaka mama Esther oyo azalaka na Brazzaville azalaka na Ponton mama Esther oyo ayamba bacomédien nyonso so bakomi na Brazzaville mama social babengaka ye alobi na nga alobi papa Lianzi mwana mwasi wana azosepelisa nga te po azoyokisa biso no bana basi soni bana basi oyebi mwasi ndenge azala boye soko moni mobali bakofinga ata sexe na yo obi ke sala soni te mais mwasi ka so alobi sexe na ye alobi yango na miso ya bato obi ne sa soni ba mama nde bayoka soni sotaka yo mwana mwasi ndenge ozala ofinga mutu omoni olobi mutu te munoko lokola otesko sexe na yo ya mwasi okomparance kona munoko ya mutu obi ndenge sala ba mama passe sko mutu abongo et puis bino pe bandeko basi boza na poto boza ko encourager ye biso tozo ba pona makambo de Londres te makambo de Londres na Charlie Malou les vie privée na bango tali bango mais biso tozo lobela ka likambo ya oyo nde azo fingisa biso bata théâtre parce que bata théâtre toza bato tanga bata théâtre toza bien éduqué soit disant ye peut tendre sa tanga mais a misala oyo ya tanga na école tango yozoloba ba bêtise ozoloba nzoto loya ki bo mwasi ozoloba yango na miso ya bato atala bato ngo bapeko ba confiance et c'est ba kotala yo on comprend yango moni ke réunion salamaki première réunion balobaki na biso ke biso bato to salisaka ba film to tsaka mwana mwasi wana na ba film te na lobe bon modero to tokani lelo ngo sko makambo to solaki wana to memi yango epa au sommet. Donc ça dit ezalaka ke likambo eleke pa gourmestre eke pa gouverneur ekei et pas premier ministre amati maman et pas président de la république ndebe biso to solaki ko to matisi yango awa lelo to ko funda ngo awa ndenge lokumu na biso bata théâtre zo beba ndenge théâtre bebi pona mwana mwasi moko boya zo finga batu azolo ba bêtise azolo ba sanité mais azolo ba za muta théâtre na ko lo baboui est-ce que
Et ça vraiment boki ko limbisa été azandi ko mwasi boko limbisa été sur bo bengé matoi wala ke bo le kana ba TV bo lo ba peut-être moi te ga propreté te tolobi là ça c'est la famille boko benda na ya tolobi to limbisa e azande ko mwasi to limbisa pourquoi pas to limbisa été parce que Bible ba même Bible lo ba ke non to limbisa po biso pe ba limbisa biso parce que ba doyen na biso to pe ba mikolo la biso ba loba kinini ba lobi soki a reconnaître ma bena ye aye ko senga bolimbisa mone réunion lelo eza awa asa mutu mo ko iya lokwa fe masumu azawa afuka me tela miso ya batu nyonso lobi ke non nga na reconnaître ma bena nga bolimbisa nga le waye mo grand prêtre azawa olimbisa ye biso tout olimbisa ande ko la biso mais ce ko tala ka makambo aye na été ye kutu pona ya omona ngo bien aleka finga kana ye est-ce que bobenga ki bo c'est que réunion oh ba obenga tende na yebi makambo ngoti ayebi ata ba bengete ayebi oza comédien communiquer les cas communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer sur la télévision, communiquer sur internet, par réunion. Communiquer les gars. Vous comprenez? Communiquer les gars, tu vois parce que problème en gros est nini oh il y a Tendresse a fini exactement nani a fini ba comédie en général toi prestangi comme mutu na moko ma ben na ka pa lobike ba sa poto bolinga sumi ba la kinité sote ba la kini ba kimabino ne subino benen non ya ngoku tuté loin de là ya zo finga sko en général au sangisa ba théâtre nyos a former lisuna moi bana moko boye moi be kiri moko boye moi pe ba sa charger na a sangisi bana moko boye ba théâtre o ba ye bana te bango basali click le bango na ba basali be mokili na bango na papa na bango Jerry Cobetos logo la petit wala moi si wala o finga 20 modero Paso ba 20 modero aza mukolo 20 modero boye succès si là asa moi ça Jerry Cobetos est-ce que moi na no biso to yebi été modero asali belé na mboka oyo modero totokani asali belé lelo comme na banda ko so moi mo bali amingi ba ko benga modero oyebi yango donc ça dit aza mutu moko faut mériter valeur na ye bongo so ba modero boko mo finga ba fe masumu oyo boko lo ba nani ba bodo oyo boko lo ba oni mais entre temps histoire ba bosana rangote mutu asala mo eloko mo na mboka ba bosana ka été pour la nini lelo ba valoriser ba artiste peintre ba valoriser nani oyo docteur nani prof nani iyolo ba valoriser ke poani est-ce que a décorer ka ti lelo est-ce que ça la art ti lelo mais va valoriser par rapport à l'œuvre ou à ça là. Ça dit biso pe photo valoriser na par rapport à l'œuvre ou à ça là. Comprendre? Ça dit modéro à ça mutu moko il faut respecter, il faut valoriser na l'œuvre à ça là. Et ça que moi na moko bo bimino ko na théâtre lobi ale. Loko lokuta na modéro na ba tournage ah merci internet. Pourtant on sait des alaka. Ba producteur ba no pona ba bilonga ba takobenga ba major disadidi oh yo sanga major disadidi ke benga ka mwana moko boye oyebi no atako jouer ta na film major ezaki na po jouer ngo boye ye bango arme lourd poko ya na film na ye ngalo na yano film arme lourd basa ye moko producteur ayebi ke lianza jouaka mais autant on a la bi papa jouer na bonatela no avant na na film na yebi dans nos joueurs ma yebi ngo joueur ça dit on nga la capacité na yo et puis à comme le test papa tanga loko ko sala ba film o tangi yango après que jouer ba faire ça ba alpha bokole ba Rémi Kilola les contournables on comprend mais le loko l'internet c'est comme la mutala linga la muki a sali film yango moni bano ba bimo ba finga modero ba finga José de Londres na kalatan ba c'est des alakaso et longa de Londres zate c'est des tekamate lelo bozo finga ba modero c'est que lobi boko finga ba vie de loin parce que ba tout ba vie de loin ngala ko benga vie de loin immortel asi la raté comédie si la raté na auto ça ne film moko a bibi mabele pour moi ba biloko Charlie Nongi vie de loin bimisi mais mutuala za monstre on comprend do ba tabongo photo bo sana bango te na ba histoire tant yo mo bossa na bango ozo boya bango yo pe lobi ba boya yo on comprend les locaux qu'on va se charger na bana wana pour ba komi ko manquer de bateau et baza liboso respect et ça te pour na basa potoni et c'est biso ça la théâtre pour na basa poto to ça la théâtre poto se pelisa ba diaspora congolais na biso baza libana mboka na ba congolais to zala na Kinshasa ba tali ba théâtre ba seki ba se défouler et ça musala na biso même yango to lexa ala ba télévision Kinshasa et ça te pour na basi
siko souffler mon bouquet parce que namoni wana kanda makasi nola itamba la rose nola itamba après son mot de siko zali rose itamba kata Norvège ma sœur n'a pas son mot de siko zali awa toujours sur la rare par rapport à l'actualité et maintenant aussi mis ce qui savon na linuka oza oke sokola savon na linuka o na zo tambola nango partout na kokuta na tendresse fona senga moi cantine na te mai na pakoli moi savoir ki bola bola opona na koki ko sokolé na ba savoir monsieur ba cher te po ya yebi yango pété fona sokolé na savoir ki bola bola ezali que c'est bimaka pour la tendresse bon moi sini atika la so c'est la ki bola bola za la tendresse mais yebi za zo c'est la ngot mais yo ebisanga nanu mutu non ozomiye ba valeur na yo te koleka koloba ba salité ko finga batu koloba ba bêtise yo nga nazolinga na nika ye na pangusi na pese mafuta bia pakoli na sombele moi type po longola moi ba tampo ba nika ye onika ye mais na nike na sokoli bia po ko ba propre po mo aminika to yo nika ye ngala nike po la ko c'est propre po ye motaka aminika ko ba propreté yebisaka tanga minika ko ma propreté onika la de bilamba tonne azana bilamba onika e to azaka bon oh ngala ko nika na telemise na moi na zo nika na misa bato ezate ke pona nika ka folongo la bilamba non na bilamba ne ka wana na zo nika e po azala ka propre azala propre po azala propreté na ba ranger basi manenge to mona papinzo la mesa bengisa Christelle Mamulu pour po za moi siki toko moi sa pembe o akotaka ngungite na ndako on comprend soki tendance aza mwasi kitoko aza mwasi bien mais Karine Mokonzi bango bake poto kasi pas balade soza mwasi kitoko faut une idéologie amida on comprend faut une idéologie amida na okota intérêt wana te okota ça okota intérêt te babi faut une idéologie quand on dit idéologie ça dit la beauté le wa ba amida pour amida na mana beauté si la raté beauté mo ezaka renouvelable ba renouvelaka ngote evidaka te ezala kaka Dès la crise connue. Dès la crise connue, tendance ngala na boula comme c'est le rôle amida. Ako bakitoko le roi amida. Na sokole na linuka oza ba linuka kala. Savoir propre doit savoir. Kibola bola kaka mutu azo masola kimpuka ba teka na loser. Kimpuka loser donc il faut qu'on nika na savoir kibola bola. Onike na savoir kibola bola pangusi mo mafuta bien, opese mo mafuta bien pakola, moi tibi pe bien. Mais il y a batine la mbongo na poto quand si savant à son maradi ma faute à son maradi. Mbongo na poto pas finga akaba. Tu regardes mbongo batine la poine. Yo ebisanga na batine la mbongo poine. Batine la mbongo pas sa théâtre. Est-ce que ça la no théâtre? Ngali yanzi mutatine la mbongo po na sala théâtre na bwa kaye. Na sala théâtre po na lobela maison na ye moko boye. Na lobela flat moko bazotonga na kin. Na lobela boutique moko ba fongoli quelque part awa na kin. Lokola boss Mambo Swell. O azalaka na Suisse Congo Suisse assistance ya boss Mambo omonenga abengaka nga tindelinga mbongo lobi te papa lianzi lobela makamna nga onje na nga boyeboye o comprendre ba la blonde mpaka motema la ronte la arontemba aromakasi neti ba fike mo batina atinda mbongo lobi ke no lobela nga onje na nga nazo sunga babola Loris est la congolaise alobi papa lianzi nazo sunga ba veuve lobela nga po d'ici mois intel otina mbongo pour la son yango na ndenga la salaka na zo lobela ngo na théâtre na lobela ngo teke na ko finga batu non on comprend mais yesi ko batine la mbongo ba muziki wana lobi muziki nanga do muziki wana ba muziki comme panzana comme le muziki panzana o biye batine la mbongo ndeka ke po finga ka batu batine la mbongo ndeke po akitisa ka valeur batu artiste comédien aza muta bifinga finga te aza muta bêtise te aza éducateur à masse ndelo biso to bunda eloko wana elongwa na munoko tendresse aza ndeko na biso to koboya ete to lingi atika koloba ba bêtise ebele na ba internet atika bifinga finga yango te azala na idéologie ya Xil Pechanga comprendre Xil Pechanga idéologie wana moi c'est beaucoup bien éduqué à tanga beauté plus que beauté plus que l'argent moi ça tambola la mutuka liboso bana basi toi théâtre Xil Pechang et puis sur azo seka ozoka gaz à parfait zo bimana munoko et puis ba parfait ozo bimana munoko Xil Pechang ba parfait zaka ba $250 au compte ka tourner ngo solo ni ba munoko ni za combien ou ba so parfait on a $250
que muta bongo moti ke fuba basi balande ba exemple na ngai na osengela ye pardon na kombo na ngai te ye moko ya osenga pardon ye bo batateate de ba ngena otika plainte na ye na justice de bofundi asa de ba dossier belé de kuna na justice do justice ayeba ye déjà de bofundi bino tout asa ka de dossier kuna ba dossier na ba papa maswaku ba dossier ba cadet ba dossier ba ans ba dossier ba de Londres kuto de ba bande ko de Londres ba ngena ko tika de ba plainte go so bofundi ba kangi moteke boselika ba kanga ete za kenso kanga te eza ke ba funda po ba kanga ete te eza kenso ke ba avertir ye au moins dossier ba ngena ko tika plainte eza ke bo benga ye bo avertir ye atika ba bêtise atika ko tinda bana na ye ya ba kiriwa ko botambola ko finga ba théâtre koloba ba bêtise na kombo ke aza artiste comédien ndelo ko bat bazo boya mais tout le monde a des pièces belles ça la pièce à théâtre kasi yango tozoloba te lokola za muta théâtre atika koloba ba bêtise atika kotanga ba kombo ya ba partie ya nzoto ya kibomwasi atika yango même ba mama o bazali banda na poto bazo sepela nango te ba mama nyonso ya monde ya Afrique ya Asie ya Océanie Amérique partout au batala internet ndenga sitaka ba partie ya nzoto ya kibomwasi ba mama bele ba osepela nango te bazo pesa rapport na biso ba comédien yango zo la biso pe tozo mema ngo pa ba konzi na biso to ba mikolo ya réputation ezo salis ko ba réputation ya ba artiste yango monisco bazo boya ba msusu na poto ba otala ba kansi ya ba ko ba yo kaka lingala ba saka ben poli voilà parce que yango moni ba théâtre nyonso ba sangani ba lobi lokola yo za soda du théâtre ba pesi ko charge wane pa nanga ba lobi ko na sa charger na mwana mwasi pona zongi sa na nzela mais ba on ba kende ko tika de dossier do théâtre ndebo to komi ini babi osimbi muta théâtre moko osimbi bata théâtre nyonso to komi lokolo ande ba osimbi américain osimbi ba américain nyonso do to komi bongo do to za na souci na ye azala bien éduqué azonga na nzela azonga vraiment na nzela atika ba buzoba to ba bosoto azosa. Merci beaucoup Tendresse notre sœur, moi artiste et comédienne, moi journaliste, il y a pas sa émission internet. Et tant que collègue Nayo, il y a chronique, donc na sengi yopé, maman, aux moi aussi. On a un simple conseil, c'est apprendre où à laisser. On a préféré que la personne conseille à Boyke, les gars TV, n'importe quoi. Et tant que ton frère, Nabi, il a propreté à finir à insanité, parce qu'on a telle émission belé, au leki, au lobby, bêtise, partie intime, moi aussi, moi aussi. C'est d'ailleurs mon ayo na komba ma basi intimité à moi si la propreté et tant que ndeko mobali na sengio pardon pe na sengio tika talaraka pour ba te belé bana miki balanda rayo na poto balinga rayo donc so mo tanga da bongo fo pe na ba artiste comédien na ba comédien yo za ndeko na bango bois de famille ko finga na ya na sens ti mais na senga pe na yo bolukana na sima caméra na caméra te na libanda caméra bo sololi marambo parce que mambolo ba ya nango bien mais bah tu belé peut-être bah c'est platé ne bolo bon devant TV au moni bolo bon atena sima TV et ça bien yep article ba maman na sima bosa TV alors bon atena sima TV na habité sur na bien au lobby bien oui au lobby bien to tika le bon bosa TV so to moni to zo na TV po ya no abandaki non abandaki on la TV na bana mike o ya zo tamwa na bango ba bandaki on na TV pe ba okena on pe ka na TV makambu ya José de Londres na moi sine Charlie Malula biso batateate to kota yango te. Pour Charlie Malula pena de Londres, bah on a pe kala pe test ko pa prouver biso bata théâtre. Vous comprenez? Bah on maman banet. Et vous siko mimi. Bah on na comment te que bino botika la so. Et bon mimi siko. Oh. Est-ce que bino vous confirmer que José de Londres abala mimi kabe? Vous confirmer yango. Voilà mes preuves. Tout le monde a vidéo bien. Mais preuve ezali que azande mobali ya Charlie Malula papa bana na ye. Mais est-ce que lorsque azonga na Charlie Malula bobo e bondima po bino bo commission ko sujet moko boy soki nini moko boy eza yango te oh bo bouleverser sur tout côté yo Charlie Malula nga poignardé de Londres oh aboye comme na mimi côté ba boy na boy ni suna mimi bazonga suna Charlie kamutenga mna ebisi bino Charlie Malula na José de Londres bazo zonga na sikoyo po ba prouver bino ko ba yuma o côté makambo yo. Vous comprenez? Pour prouver bien ce que bata solo diongo, bata misala mabe o téléma pour la couple José de Londres na Charlie Malula. Vous comprenez? Charlie Malula za mama ba na biso akitaki da motema to senga ge da ba bolimbi sebele siko azonga siko na mobali na ye. Siko na biso sort siko ya mimi ozaneni. Sort mimi na nini? Sort mimi sali nini?
Tout le monde est vidéo. L'accent na téléphone moi vidéo. Petit frère de l'autre va bandi wala mi va na pile lilo. L'accent vidéo. Omoni siko. Bozebi makambo te me bolinga bombuye kaka. O comprendre? Eza makambo ya de l'onde ya privé na yebiso to kota kango te to kipaka yango te. Biso tozo kipesa ne théâtre ya lelo. De l'onde déjà kenda poto. Biso ne tozo bongisa nzela to kende ne poto. Mais en même temps, ba bomeli bino copie pas. Copie nini wa bomeli biso? Et pas tendresse. Ya nini? Nenga lobi ki ba na poto ya ba si bobenga so ni bali ya. Nenga poto foka moi sa bengisa biso. Développer ba bagenda poto bagenda États-Unis te. Développer. Ko kala nous avons beta développer. C'est qui siko moni siko. Kala nous allons arabe. Ko ba ta théâtre de ya to lokela biso ko la développer. Développer. Ba mabasi beto tikira biso ko développer inde en charge ya ba ta théâtre. Tatumu to bagenda nani? Na développer. Comment est continue? Merci beaucoup. Comme Diana Soukato Chité, namoni Eliane Yenga, la première de l'histoire. Eliane Yenga, la première de l'histoire. Je te salue là où tu es. Obosani Zimbabwe Manzaka. Zimbabwe Manzaka. Pourquoi pas à Pampé Penet, Milkshake, Motemaya, Jamila Orbrit, Nakata Paris. La personne de Sigozali, Aimé Kabangu, Nzamba Liège. Liboso Mai na Simama, Aimé Kabangu. Donc il y a le rôle à île. Liboso Mai na Simama, il y a 4 on a 4 île, Aimé de Kabangu, na Liège. Donc mot de la fin de Gozani par rapport à mot de la fin na ngai na osenga kaka na ndeko na biso tendresse azamwa la mwasi akita makambo asala la te vacances ezaka te batata te kate mba osepela otena ba mama surtout ba mama bana basi so bazolo bala biso ba théâtre bazobenga biso ta unyo so bo concert ndeko na mwasi ya théâtre so bazolo bana e akoki koloba neza normal mais ba partie ya nzoto ya biso bo babia ya biso basi ndenga zotanga ona ba TV ezosala biso soni bo pese conseil tanga ngo bongo point na yebaka te yango nazolo baza asa na éducation te to ndenge nini yango wana ngala osenga na ye bato obo yebi bo télécharger ba émission bo tindela ye azonga nanu mwa muke bo moto alongola nanu ki indiscipliné oyo azalaka nango ya koloba ba partie ya nzoto ya kibo mwasi na ba télévision eza kitoko te ye moko pe aza mwasi et puis aya awa liboso ba mikolo oyo ya théâtre asenga bango bolimbisi eboso asengi te soka sengi te to kenene ka ndenge wana ti to bando limbisa ete et puis na ba théâtre pe to bando tsa ete et puis na ba site o bino wando lekisa ye bono mona ba théâtre wando ya te po ba solo ne onda na ba réunion eboso ko so ye moko producteur mo na poto prêtre mo tinelela ye moko azima tos na ye asali film na ye abwaki na net asali mokili na ye est-ce que ye ba producteur ba benga lo bande ka ba net kaka ndongo lo bi net mukolo site mo ko pese mbongo après asali film na ye c'est tout mais que producteur na bien ko kanga bine miso mo na nzila bo solate nan tendresse ennemi mo na nzila opesi ni bonjour opesi na mbote te biso to na posa nanu azonga na respect nanu azonga miye ba makino asala mabe tolinga reconnaître ka asala mabe aza impoli na ba tout autant mola bango baza ba impoli. Merci beaucoup Pali Yanzi revendre ça moi 2-3 personnes mo na pesa na merci na papi Nzolame sona mwasi na ye Christelle Mamuluko NTP Prod moto moko bien na pesa pe merci na Dona Monica ngana Monique na Luanda oyo aza na Belgique osala nganda nesu na Belgique na pesi la blonde mpaka motema ya Aaron donc babengaka Aaron Tatemba oyo Aaron makasi moto akaba rebele Loris c'est la congolaise moi sa pembe oyo akabaka mama Esther mama sociale babengaka ye Chantal Ikwa Chantal Kitu de Bruxelles pourquoi pas Belinda Lita pourquoi pas Irène bata Belgique wana nyonso ba comédien nyonso boza libanda mboka la Duchesse Ans Luzolo Papi Kader pourquoi pas namona José de Londres Facile à garer Duche Kapanga Meta batu nyonso boza libanda oyo bosepe oyo bandeko la biso ya théâtre et puis na batu nyonso bosepela na biso ba la Duchesse boga batu nyonso oyo bosepela na théâtre bo continuer ka kopesa confiance na biso ba artiste et comédien tokosala binoka musane tosala bino bolemba biso te pona ndeko na biso azofingisa biso po azoloba ba bêtises na ba télévision bo continuer toujours kotala biso bo continuer toujours koseka ba comédie ne bozo seka na ba gag ne bozo seka na ba film
bo continuer confiance wana ezala kaka bo kota ba site nyonso mona théâtre congolais tala kolemba te pour na tendresse te mais tendresse dossier na eza suivre pour ba comédie de ba ngenda ko funda ye Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, très chers internautes. Papa, Lianzi Nabi, Oebi, autant de ces matomé Jérit. Ces matomé Jéri wana. Au monde est babundara, ba wela steak et moi kimimba wala ni mninga beti loko. Oyo mta monta de ces wana. Nani wana? Golo Mayala, monter na biso. Yem ta monta de ces matomé Jéri. Golo Mayala. Wasko ande koya or mavakala na Angola. Golo Mayala. C'est qu'on a si ma caméra dans la Herman Stadi. Herman Stadi. La main est prêt. Donc Lili Oeza awane so nit kana film. Il y a des gars. Merci beaucoup. T'as avancé la caméra professionnelle. Vamos sur ma professionnelle. Kindoki. Merci beaucoup. Na CP il faut que y a na TV na bino bande ko balanda poto ya partout dans le monde entier, na France, les États-Unis, Guy Moshebe, Quick Baby, Guy Moshebe, Quick Baby, Guy Congolo. Moi c'est un artiste indien aux États-Unis. Na pesi mbote siko zali Hermas yo songi ola tsara ba new modèle. C'est lui le journaliste le plus swag de la presse Megaboul quant à moi. Na sisi pona lelo mais ba artiste tout se baser la bango belé to za bango ma interview Christelle Rose Lumpungu l'iranium de la presse Megaboul yo za awa mamu NTP Pro papine de la messe au Kalaté na katakin papine de la messe au Kalaté na katakin. Donc merci beaucoup. Kalami te papine de la messe na katakin azoya tu peux s'ajouter mais na kini kalami te Megaboul na papine de la messe au corta ah yangwana talaraka. Merci beaucoup. Herman Stadi, merci, au revoir. Napesi Noëlla, Itamba, Rose Itamba. Napesi Momo, c'est que vous allez ma grande sœur Nangaï. Et pourquoi pas aimer Itamba, le grand frère. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir.